Bonjour, bonjour, bana nzambe. Ezanga lisusu Elijah Nathalie. Naza mwana musala na nzambe. Mbote place netu bokolanda ngai. Lelo nazo sala vidéo o ezali le 16 juin 2022. Le 16 juin 2022, nazo sala vidéo o kokabwana bino bolamu na nzambe. Bolamu na nzambe lelo ezali nini? Nazali mwana musala na nzambe, nazali sentinelle. Nzambe asalaki ngai grâce na ye, asalaki ngai ngolu na ye pona kolakisa ngai bato misato oyo bazali basali na nzambe. Bato wana nayebi bango personnellement boye te. Bato wana namoni bango na molimo pe bapesi ngai bakombo na bango na molimo. Yango nazali kwa kopartage na bino. Peut-être ekosala ba mususu pasi, peut-être ekotungisa ba mususu bato mususu bobeta libaku te, ezali makamu na molimo. Ndenge misu na nzambe monaka bato, ezali ndenge misu ya nzambe monaka moto te. Moto ayebi motema ya moto pe profondeur ya moto ezali nzamba akelaki likolo na se tikete na bondela. Merci Seigneur notre Dieu pour na bolamu pesi na biso na mokona lelo. Nzambe tikete molimo nyonso tu moto nyota koyeba kotala video nzambe abeta libaku te, yo moto lakisi pa bato ebi profondeur ya motema na moto. Moto moko ta yebi kati ya moto, moto moko ta yebi ndenge nzambe atambolaka na moto. Seigneur na pesi merci, yo lobanga na lobate na sengi na kombo na tata pe na mwana pe na molimo santo. Amen. Bonjour les enfants de Dieu, mbote na bino, bon après-midi, tongo malamu, butu malamu, pokwa malamu, ça dépend ya heure ya pays oyo zwami, ça dépend ya mboka oyo zwami siko kotala video oyo, yango na pesi mbote na lolenge oyo. Bolamu ya lelo ezana ko partager na bino, nzambe na lola zolokuma sanjoli, oye bomba mine boso na bato, epa na nzambe bomba mite, oye bomba bina kati na mitema na bato, epa na nzambe bomba mite, libanda ya moto, ezali kati ya moto te. Bandeko bana nzambe bobeta libaku te, na vana kota na kati na message oyo nazali kosenga na bino na tiye koyebisa bino te kombo ya bato opo boke na ba église na bango botu na nzambe ayebisa bino bato bazali banani na yebite soki baza na bomo ebe baza su na bomo ite me nzambe na lola azwa lokoma sanjoli. Bapesaki ngai kombo ya Adina Bala, na yebi Adina Bala te soki azali nani, soki azalaki nani, mais l'aide ba yoko pesa nga kombo ozali message nzamba pesi ngango na 2022 na mois de mars, na kanisa ba le 15 boye, ba le 15 non bolimbisa ngai nzamba pesa nga message oyo année passée na ba 6e mois, nzamba pesa nga message oyo na yebaki mosali na nzambe moko na yebaki yete na ye koyeba ye na kati na molimo nde mutelakisinga mutu wana azalaki nani pepe singa bakombo ya bato misato. Molimo elakisinga 3 personnes, moko na kombo ya mosali na Adina Bala. Après ça, na yoki kombo ya nzambe Adina Bala na lamuki le lendemain nango na lukaki na kati na ba video na yeko mona kiazalaki mosali na nzambe moko na mboka Kongo nzambe utilizaki tata wana be mosali wana asambelaki nzambe ya solo bato baza na kati na église wana. Eske bozali kolanda o tata wana tikaki ba enseignement pona bino kokende na kati na église o tata wana abandai kokamba ezali malamu me bino bamsusu bozali kokende na kati na église wana. Eske bino bozali kosali la même nzambe wana bebo bimina libanda ya nzambe oyo papa oyo mosali na nzambe oyo asalelaki nzambe tata oyo na yebi ete nzambe na lola molimo na nzambe esosoli singabo tata oyo asalaki nzambe na solo azalaki motindami na nzambe na mboka Kongo na mkombo ya mosali Adina Bala, papa Adina Bala na molimo kuna bapesinga kombo papa te Adina Bala bayebisinga nzambe na Adina Bala led bayebisinga na zo samba bayebisinga na sambela nzambe na Adina Bala azali nzambe na solo, azali nzambe na Israel. Adina Bala salelaki nzambe na Israel, nzambe na Bible, nzambe ya lelo de tribu de Juda, ezali nzambe na Abraham na Isaac, nzambe na Simon Kimbangu, nzambe na Moïse, le même nzambe wana Adina Bala salelaki nzambe wana ndenge molimo sosole saki ngai. Bato batikali kokamba église wana, bo me église wana libanda na nzambe o papa wana Adina Bala tikelaki bino te. Bo continuer na nzambe wana o Adina Bala tikelaki bino pa asinaki bino. O ezalaki bolamu na nzambe. E moto ya mibale ezali nini bandeko bobeta libaku te ezali molimo baye kolakisa ngai lisusu mosali na nzambe moko
mosali na nzambe o na kombo ya Denis Lesi na yebi tata o te na yebi mosali na nzambe o te molimo nde mutelakisi ngai soko ozo sambela pe nzambe ya Denis Lesi sambela nzambe ya Simon Kimbangu sambela nzambe na Dina Bala wana ndenge molimo elakisi ngai baye kolakisa ngai Denis Lesi na yebi tata o ta yebi ngai pete molimo nde mutelakisi ngai tata oyo na kombo ya Denis Lesi azali mosali na nzambe musali na nzambe continue na musala na ozali kosala salela ngo na solo marge batu bakobamba o mabanga marge batu bandimaka yo te marge batu bazali komona yo ozali soki nani me nzambe amonelaka o na vi wana te nzambe amonelaka ye na vi wana te bolimbisa ngai na yebi tata oyo te molimo nde moto sosolisi ngai Denis Lesi azali mosali na nzambe ya solo bato bozali kokenda kati na eglise na ye bolanda nzambe oyo azali koenseigner bino bolanda maloba ya nzambe o Bible o ya tangisaka bino ekozala malamu mingi na kati na libota na nzambe na kati na bato na nzambe nyonso to papa mosali na nzambe Denis Lesi soki un jour kolanda video oyo continue na nzambe o zali kobondela nzambe wana zali nzambe na Israel lakisa bato zali kokamba nzambe na Israel na bosolo pe na verite pamba te molimo lakisinga ozali mosali na nzambe ya solo balobi nanga lena zali kosambela na sambela pe nzambe na Denis Lesi esuki wana te na yeko continuer lisusu mokolo mususu na lali na butu bayeko na bondeli na moi na binzambe molio mosantu na lingi na mona yo na lingi na mona nzambe molio mosantu parce que nzambe amilakisaka na moto ndenge ya lingi na sala ki prier na ngana ke kolala na binzambe molio mosantu na lingi komona na forme ya moto parce que na mona ke na ba forme mingi ya molimo na binzambe molio mosantu na mona na forme ya moto mbala moko na ke kolala na butu na lota na kati na zali kolota na kati na butu na ndako na ngana moni plombier ye plombier bandi ko bongisa pompe plombier wana zosola na ngai me plombier wana lingi kotala ngai na elongi te mbala moko molimo na ngai bandi ko sosolisa ngai azalaki plombier te azali Saint Esprit e molimo na nzambe utilizaki elongi ya mosali na nzambe moko ya solo na kotanga kombo na ye mosali na nzambe wana kombo na ye ezali Mosakoli Boyanga ye avandi na mboka na Londres Mosakoli Boyanga azali mosali ya nzambe ya solo azali mosali na nzambe o nzambe azali ko utiliser ndenge utilizaki ba Eli ndenge utilizaki Moïse ndenge utilizaki Simon Kimbangu ndenge nzambe azali ko utiliser Mosakoli Boyanga na yeko yebisa bino teke boke na ba église wana botu na nzambe o ezali nde molimo asosolisi ngai Mosakoli Boyanga soki okotala likambo o okotala video un jour be bato bazana église motala video un jour bolanda masenema Mosakoli Boyanga te bino Mosakoli Boyanga azali kotea bino nzambe ya solo Mosakoli Boyanga azali kotea bino nzambe na Israel nzambe na basakoli azali mosakoli ye moko yango azali koloba na bino makambo ya basakoli ayebi profondeur ayebi révélation ya nzambe azali komilakisa na kati na Mosakoli Boyanga boyoka makambo Boyanga azali koloba na bino nazali kobenga Boyanga na yebi kazali papa mokolo me na molimo tobenga ka mutu papa te na molimo tobenga ka mutu noko te mama te na molimo bapesa ngai kombo ne bozali koyoka bayebi singai Mosakoli Boyanga siko le na kangi parenthèse na ngai l'air plombier wana azali kosala musala azali kosala musala kobongisa mbala moko l'air ngi kotourner molimo na ngai sosoli nsinga keno azalaki plombier te azalaki molio mosantu alataki elongi ya Mosakoli Boyanga ayi ko visiter ngai mbala moko na kei na kangie na yambie mbala moko a disparaître alongo na nzoto wana azalaki nango na ngai na tikalaki na joie na yeko lakisa bino likambo moko Mosakoli Boyanga azali mosali na nzambe ya solo na ayebi ngai te Mosakoli Boyanga wana nde molimo nde pesaka bato bakombo ezali kolakisa ngai molimo na nzambe kopesa okombo ya mutu ekopesa okombo ya place ya mutu avandi ekolakisa adresse ekolobana na balange nyonso to ngai nazali kovivre makambo wana nazali kovivre makambo wana mikolo nyonso tu na vie na ngai nzambe azali ko continuer koloba na ngai na balangue oyo ngai natikala koyeba te na balangue ya ba étranger na balangue ya ba différents ethniques ya mboka na biso na balangue ya ba différents tribus ya mboka na biso nzambe azali koloba na ngai nzambe alobaki na ngai azali nzambe na mavula nyonso azali nzambe na bikolo nyonso mavula ezali langue na ngai te mavula nde nzambe alobaki na ngai ezali langue ya bato ya Congo central azali nzambe na mavula nyonso
azali nzambe na bamboka nyonso, azali nzambe ya mokili mobimba, azali le Dieu tout puissant. Alobaka nanga na français, nzambe azali koloba nanga na anglais, na portugais, na balangi nyonso tu. E nzambe azali koloba nanga susu na balangi ya batu oyo babengi bango banane ba musulman, na yebi langi arabe, na yebi yango te. Mais neti azali nzambe na mavula nyonso, nzambe na bikolo nyonso tu, azali koloba nanga na balangi nyonso tu. Botika ko discriminer batu pona ba couleur ya peau. Nzambe azali kaka nzambe pona ba congolais te. Nzambe azali nzambe ya ba mikolo nyonso tu. Bolo bateke nzambe wana azali pona ba européen te. Nzambe mutakelaki ba européen. Bolo bateke nzambe oyo sambela kazali pona ba asiatique te. Nzambe wana azali pona ba asiatique. Nzambe wana azali pona monde entier. Azali nzambe na mavula nyonso tu. Bato ya Congo Central soki boyebi makama mavula nyonso la kisenini. Boko makuna pote ba tosunga na bandeko nyonso tu. Bayi bakino nzambe azali propriété privée ba Congolais te. Ba Congolais bandeko mususu bakomo komona nzambe azali propriété privée na bango. Nzambe azali propriété privée ya moto te. Azali nzambe na bikolo nyonso. Nzambe na bakunda nzambe na ba bikolo nyonso tu na sena moi. Azali nzambe na mavula nyonso. Ye moko alobi nanga nazali nzambe na mavula nyonso. Lakini azali nzambe ya bikolo nyonso. Nzambe ya barasi nyonso tu ye mutakela yango. O ezalaki bolamu na nzambe kozanga koyeba ezali pasi. Bo condamner batu te. Na salaka video moko na kansa 2 ans passé, nzambe alobaki na ngai mutu moko te a juger mutu. Mutu moko te a condamner mutu. Pamba te otikala kosala mutu te. Ngai no lokola batu na sena moyo totikala kokela mutu te. Nzamba bibotika tosunga soko omoni muninga akwena likambo, omoni musali na nzamba akwena likambo, kolekana te ko finga ye, kolekana te ko critiquer ye, lukana kopesa conseil ekomela ye ayeba bosunga ye na ba prière, boyeba kosunga ye na ba prière ko pesa conseil ke loko zali ko sala eza malamu te. Mais bo finga mutu te, bo condamner mutu te, bo juger mutu te parce que mutu moko te na sena moyo atikala kosala moto. Bobele nzambe na mavula nyonso. Bobele mokeli na likolo na se nde akela ngai na bino. O ezalaki bolamu na tata nzambe apesaki ngai po tena lakisa bino basali na nzambe ya solo. Soki alakisi nga mususu na koya kotanga, soki apesi na tangi bakombo oyo ndenge molimo na nzambe pesi ngai. Nzambe na Denilesi, nzambe na Dinabala, nzambe na Mosakuli Boyanga. Basali oyo ya nzambe oyo na ebite so bazana bomoy bazali kosala nzambe na solo. O ezalaki bolamu tata nzambe apesaki ngai po tena partager na bino libota na nzambe na kombo na Yesu Masia. Père éternel neto la masanjel makumisama, ozali mobateli malamu, ozali tata malamu, yondo ali kopesa biso pe mapo ali kosana biso bolamu. Seigneur merci pona mukolo kitoko. Pambola nzambe geri motu nyonso to azali koyoka pasi na ndenga kotala video. O Seigneur bolamu na nzambe ekomela ye et visiter dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Na sengi na bolingo na nzambe mutu moko na moko boba ko partager ba video o bo partager bolamu na nzambe e komela mutu na moko na 5 continents ya sena moyo po ete bana nzambe nyonso tu ba ko bénéficier na bolamu na tata nzambe na suki na kombo na tata pe na mwana pe mbulumo santo. Amen. Bye.